Napoka lelo ngai ndeko na bino frère na bino Joachim Zambwana nazali kotomba bino kwa elamu. Bandeko nyonso bozali na ligne deja nazali pe kopesa bino kwa elamu. Na bandeko nyonso bazali na bisika ndenge na ndenge kati na Afrique na monde entier bozali kolanda so kati na 3 fois www.radiolisolo.com. Nazali pe kotomba bino toujours kwa elamu. Nazali kosenga ete na poka lelo yo bandeko nyonso oyo bozali na pays nyonso ekoki kozala bosala mpe attention na masolo oyo ekoleka awa parce que makambo tokolobela eza ko concerner ba Congolais kaka te mais ba mboka nyonso na mabele oyo. Pourquoi? Parce que tozali ko appartenir à une nation. Intégrité nationale, dignité ya ba mboka na biso il faut ezala respecter. Mutu nyonso na mokili oyo auta quelque part so inabi quelque part elinko ba azana pays d'origine na ye nde yango wana titre na biso ya poka lelo etokolobela makambo etali nationalité ya mutu na pays na ye. Mais lokola tozali ba Congolais toko préciser mingi saga na Congo to soit désordre na Congo na likambo etali kipelekese esili kokota na nationalité congolaise. Nako pointe kombo ya mutu moko te, nako lobela pe mutu moko te, kasitika mutu na mutu asosola pe a comprendre nini ezali kolobamela awa, po ete ako wako analyser eske makambo oyo ezako concerner pays na ye. Soki oui, azwa déjà décision sur base ya ba conclusion oyo ngai te me biso nyonso toko tirer awa pona koyeba futur ya mboka na ye, eza na danger ou bien bisika ni ezali kokende. Ou bien pourquoi il faut attention moko boye ezala ya kopesa mela na makambo etali nationalité. Parce que na tango ya kala ba esclave bazalaka bat balongolaka bango bankole na bamboka na bango ba déplaçaki bango côté bakendaki ils ont beaucoup regretté ba perda ba douane na bango ya makambo ebele parce que bisika bakenda bazali reconnu comme ba étranger. Voilà pourquoi eza malamu te kozanga nation. Ezali pe kofunda ete experience ezo laksa ete batu pe bazali bakena na bamboka bapaya bamboka wana bakota ya bangote me babimisa pe kilion bamboka wana ekonzama babotola bango babele wana na bapaya na batu bazali kutu ba esclave batu bazali kutu batu pe bata bisika wana tembe la loi du plus fort babimi ba lion babimi ba gang babotole batu bamboka. Voilà pourquoi ezali très dangereux pona batu oyo basili ko perdre nationalité na bango bakendeka aye kokene kosala ba désordre na pourquoi batu opi bazali na ba nationalité na bango ba fongolaka misu pona ko veiller si raison etani ba garder nationalité na bango batia ba loi oyo ekoki kozala strict pona ko veiller si intégrité nationale na bango. Makambo to yo kansage tozali ko sakana ka tantu za ko yaka na ba radio oyo metika na informer ba ndeko nyonso ete photo sala attention. Ba radio oyo eza kotambola eza pe na impact mingi na société mondiale bisika nyonso ba onde oyo eza kokendaka parce que nazalaki surpris na kozwa ba téléphone ba email ya batandenge na ndenge na bato je ne m'attendais même pas que ba koye kolanda ba émission na biso tokosalaka menzoka nde balandaka. Voilà pourquoi naza ko attirer attention mutu nyonso akokota na ligne azwa non pas seulement responsabilité ya maloba na ye mais azala pe sérieux na likambo oyo akobimisa ta ya baventure ebane pe kosila puisque makambo toza kosalaka awa bato mosusu baza kokufaka na yango eza kotangisaka pe milimo eza pe kokosa na bibungi eza pe kokosa crise ba malédiction ndenge na ndenge wana introduction na ngai kaka na sili kopesa na poka lelo po boyeba kote na kokumbela émission oyo mais ba oyo basili koyeba ngai na lobaka yango toujours tokoki kozana ba opinion différente mabeza na ngote yango na opposition eza utile mais na vie na ngai nyonso j'ai appris été en tant que chrétien je ne peux rien faire na ya na libanda na ya na public soki makambo nazali ko bimisa na zwili yango na source ya Bible te mingi bo critiquer ngai
que oza kolobelaka ba culture ba tumusus oza kolobelaka boye na boye problème ezali te même émission ya poka lelo tika na yebisa yo te pays moko te na monde oyo eza na constitution eza na gouvernement bongo organisation gouvernementale yango eza pembeni na organisation oyo emoya na Bible oyo ya bana ya Israël te. Voilà pourquoi olinga te je regrette ba pays nyonso okende constitution na bango eza mingi na pembeni ya liloba na Nzambe. Alors na place wana nazali jako kebisa bato boyeba ete makambo na kolobela avana kota na constitution ya Congo avana kota na nationalité ya pays nyonso précisément ya Congo tika oyeba ete makambo na nga na uti kozula ngo sur inspiration na nga na mokanda Exode 25 banana 10 ti na 22 kuna place wana bazali kolobela ete arche ya convenance de arche l'alliance une certaine alliance ezalaki entre mutu na Nzambe une constitution oyo Moïse akenaye kozwa wapi na montagne ya Sinaï mabanga ya ntalo les 10 commandements ba article wana il faut ezala wana pourquoi parce que batu bazala organiser batu batambola na botamboli ya kitoko mais parce que Nzambe ayebaki valeur ya alliance oyo entre mutu na ye aboyi alliance oyo ebeba mibeko oyo ebeba apesaki instruction na Moïse asalela yango sanduku wana kata tabernacle qui est na data lelo tote yango lokola parlement congrès na biso maison wana ntina na yango il faut ebatela quelque chose arche oyo ezalaki fimwa male ya muke mais male wana na kati mibeko ezalaki na kati mibeko yango les 10 commandements article ezali na constitution na biso constitution il faut ezala na kati ya parlement na biso ya Congo parlement il faut ezala bien gardé parce que ça kobatela puissance une certaine puissance ya peuple eza na kati wana botamboli ya peuple eza na kati wana voilà pourquoi Nzambe aye ko renforcer te popo za la sir pona za la sir ke mutu aye na pemini ko tia misapi na ye na arche oyo te place sanduko mibeko ezali te place les 10 commandements ezali te il faut na tia ba chérubin batu bako batela yango ataki ordre et pas ya Moïse que tia dessin soit bikeko ya des chérubins eza ko représenter réellement na spirituellement que je mets aussi des chérubins par wana ko kengela ka mibeko po mutu apusana na pembeni na yango te abebisa yango te bayiba yango pete place oyo il faut ko comprendre ete na parlement na biso pe il y a des chérubins batia wana musala na bango 24 heures sur 24 ya ko batela mibeko ya mboka. Les 2 chérubins oyo na Congo na biso tia les 2 chambres ya Sénat toza na sénateur na kati ya parlement toza na chambre na ye pona ko batela mibeko toza pe na chambre assemblée nationale deuxième chérubin pona ko batela nini sanduku ya mibeko la constitution pona nini parce que mboka ekozala juger si base ya constitution mibeko mboka yako tambula si base ya constitution mibeko feza la batela ma oya ko buka yango il faut bima sans impuni il faut la punissable biloko yango tokolobela na kati ya sanduku wana mibeko ezali ya di Moïse di commandement ezalaki na oyo biso ko nani covenant na biso to alliance na biso constitution na biso ya Congo ba article ezali kuna na kati na ba article oyo na mpoka leo to boyi ko kene zigzag toboyi kotombola nyonso tokotombola kaka deuxième chapitre qui est nani article 10 oyo ezali koloba ete tikana tangela bino yango bandeko na ngai ya nationalité congolaise mubeko wana kaka tokende kotombola na poka lelo deuxième chapitre ya constitution ya Congo qui est sanduku na biso mibeko eza koloba ete la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Wanande article 10 alinéa 1 na yango place de balance kolekela. Na alinéa 2 nango ezali koloba la nationalité congolaise est soit d'origine soit d'acquisition individuelle. Na troisième alinéa bayeko bagisa qui est un Congolais par définition un Congolais d'origine toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constitués, ce qui est devenu aujourd'hui, disons, le Congo. Présentement, la République démocratique du Congo a l'indépendance. Alors, attention, mon qu'on a limite à tirer.
balobi bien nani mutu azali congolais mutu oyo na mbula wana ya 1960 akutanaki na nini na groupe ethnique oyo ezali na kati ya Congo na kati ya territoire oyo ba Belge batrasaki mpona koloba ete oyo la République démocratique du Congo elingi koloba ete tribu nyonso ethnie nyonso personne nyonso oyo akutani ete na ba territoire nyonso oyo na surface nyonso oyo na ba ethnie nyonso ba Congo baluba babenaka nyoka banani tout ça oyo akutani ete azalaki part ya babiloko oyo te akotikala kobenga maka congolais d'origine te place oyo nde yango awa na lini batu nyonso na banza bo comprendre bien que makambo nini tokolobela et alors quand on très bien comment on analyser les situations où il y a la nationalité congolaise, si on a sabino été na Bible, tu sais comment on a été vignos na temps Moïse, vignos na temps Josué, tina ba juge nyonso, tina ba roi nyonso, ba roi Saoul, ba roi David. Et loko ba wele la ki ya makasi ko batela sanduku ya mibeko, arche. Pona nini bituma nyonso ba Filiste ba wino ngo ya babundi na bango ba wino ngo gale bana Israël ba wino ngo sala nyonso ba lingo sala aussi longtemps que nanu bakangi sanduku ya mbeko na te ha mbwa ero guerre wana nanu silite parce que ba yeba que ce n'est pas que nzambe mais bato oyo batambola ka sur base ya constitution na bango question munene ezali awa est-ce que constitution congolaise ezali bien gardée ce que ezali bien gardée est-ce que ezali bien protégée place on to koya ko yebela yango na bisika wana bana Israël kola ba yeba ke te ba étranger baza ko s'infiltrer kat na biso comment on va se comporter na histoire la Bible za ko funda ete ya des nations étrangères non israélites ba tanta yipe ko se mélanger parmi bana Israël entre autres libota ko ba bien comme les Gabonites. Les Gabonites pour na ba yebi histoire yango te tamba mona ki ete bana Israël baza ko ya ko longa ka ba pays ebele batika ki village na bango ba eko joindre bana Israël na makolo ba upa sali semblant ka ba utimo sika nzoka ne bavana na village et landi place bana Israël baza okende. Est-ce que bana Israël ya ba attaquer fimo village yango ya ba Gabonite? Oh évidemment non. Mais soki ba résister ba ko bundisa bango. Yango na ba mona ke tutoko ka bitumba te tika toke ne ko mi pesa na biso ba kenai ko mi pesa bana Israël batali bango batuni bango bino banani o biso to utimo sika to za ko yaka makolo ba pasori bilamba ba komi ba lembisi ba nzoto ne ba batambula ki ba kilometre likambo ya somo bana Israël batika ki bango ba kontinent nzela na bango tamba yana pembe na village na batala ba village yango vide babi mais village est vide comment batango bakei wapi les Gabonites se sont présentés pour dire que oh non ezaka biso kaka te mais to sala ki boye parce que to banga ki bino no ki boya ko boma biso bana Israël ba atoko boma bino parce que nous ne voulons pas nous mélanger avec d'autres cultures d'autres pays bana oya ba Gabonite ba bonde la ki Josué ba bonde bana ba do bo intégrer biso kaka mama likambo bazwa ki bango ba intégrer ki bango na kata société na bango na communauté na bango mais à cette condition jamais bokotika la kosimba kiti ya bokonzi jamais pe bokotika la kosimba misala ya kimpeve jamais pe bokotika la kosimba ba fonction publique oui kene kotanga constitution ya Congo na article 111 lelo na okena bino ba place ba référence biblique na référence à réalité ya Congo comment ezali pe koleka poto yeba ba saga nini eza koleka émission na poko lelo ezali saga na Congo saga pesa na Israël kola ko sangana kana babikola bopaya ko favoriser ka batu mususu si base ko négliger constitution place on a article 111 o ba ko tanga boko mona na bino place bozali ko lobete o ko kino kozala un congolais par quelle condition article 10 na deuxième alinéa bozali ko lobete la nationalité congolaise est soit d'origine soit d'acquisition individuelle. Ah, ba Gabonite, bazwa ki nationalité israélienne, ba mekeba, sous quelles conditions? Sous condition d'acquisition individuelle. Ba kale bango. Tonti bino, musala bino ko sokola biso ba mai. Ko sokola ka bana biso. Ko zala ba nani ya ba mama na biso. Mais jamais ko tia ko sima ba poste elikolo. Na Congo pe conscience alikolo ba bongo. Lelo ngaite Joachim Ezambwana te. Kende ko tanga conscience Congo eza koloba ete oyo azu nationalité par acquisition. Akoki jamais ko simba ba poste ya responsabilité likolo. Kaku place to zali.